Ma mission TV, le miroir du monde. Batoyo Lukuta, ils utilisent les mensonges comme mode de gestion. Ya bango, je ça 10 vrais zaga bonjour. Oh mona pepe ntambe mwamba, ya sala. Pour sala. Le mo. Oh moni zana c'est pas mon trésor bien na mboga ntoka. Po bako bisanga we pare arrangement ezali bako benga ma Martin bako sala boye tout ça bon mekasite bato yo non même na ba chambre même na ba douche na biso faut toke ba bako préparer tonton mogo boye tout ça na ko biso baza batute eza tambole mingi bako kosaka pe biso muyibi eleki soki otama ofe ko pianga kanda moko na kasa bato ba pomoli mbongo mboka talema bumine ne miyibi aye koloba likambo ya mbongo o ya kosi kinde ko boshab amemela mukuna makambo mibale dans l'espace ya moi quelque moi tamoke nazo bisayo ba révélation makambo eza na citation esi yebani kutu soki balingi bakota na ba dossier nyonso en tout cas peut vite la gozo ata ba 40 ans peuple alingi mutaka na lokola congolais alite bokechi alobi soki okumuni ata so la basani aye momoke mokatele nyatali ba yena mbasi oyo ba zui signature engagé une dame Marie-Ange Mouchibe quoi. Alors bien, nazana binote mama bocha makambo na binote. La vie de Mungu nous intéresse à quoi? Bongo mama mami bazo kolela lobia sana mwana mokie ye mama bakombo na mama mimi na yeba kite mama Ma mission TV, le miroir du monde. Allo Congo, émission ya Congolais. Merci Nabilo Nyonso Balanti ya émission oyo tolobaka to sangana kapo na actualité, to sangana kapo na Congo. Toyebi ke bozali ebele liboso ya betando na bino na ba pareil nyonso penza bozali kozwa biso à travers ma mission TV le miroir du monde. Bozali kotala biso na nzela ya téléphone, na nzela ya iPad, tablette, na nzela ya machine to pe ya télévision. To pesi bino merci pour continuer vous garder confiance na bino na ma mission TV parce qu'avec ma mission TV c'est l'information en temps réel. Na natanga bino quelques point d'actualité, dans les journaux autozui pour le vrai modérateur a PCBISO information concernant ma campagne de Kamere Alumini. L'état de santé de M. Kamere impacte sur sa présence le 11 mai. Mokolo ya procès. Mon amis, modérateur, les a PCBISO titre wana pour l'actualité. Ok, la deuxième. L'avenir, le femmes du FCC réitèrent leur soutien à Tambo Mwamba. Boyebi actualité à Makambo, Yandeko Tambo Mwamba et Boyebi Nengeni, les cas qui pendant à Madame Goya. Madame Goya, c'est déjà dans la justice. Tous les côtés là, tout le monde a une justice à frapper. Il connaît un déco Tambo Mwamba. Est-ce que Bandeko pendant FCC Bakolanda? Na compassion na makambo ekomela ki madame Goya pote ba meka kukwisa ndeko tambo mwamba pote aleka bongo na procès l'un de ces 4 matins to éviter toko landela yango pote to pesa kabino ba information to na troisième titre na biso il y a journée à l'auto sélectionné les phares à pesi biso titre mora munene penza concernant actualité o ezali koleka bino nyonso boyebi po bande ko ebele babenga biso balobi mama bibi biso to lingi bolo biso ba actualité oyo ya makambo mboka oyo pe soki botali awa boromona ke na kati ya ba journaux ya RDC bati yango comme grand titre c'est-à-dire ezali na kati ya actualité sextape cybercriminalité. L'évêque Mukuna éventre le bois. C'est-à-dire,
soki journaux pe bazui titre basali makambo ya boye, c'est que quelque part ezali bongo kotalisa te ezali actualité. Sur ce plateau tozongi na moko ya bino président Médard Kankolongo pomesani na ye penza déjà tozali kotanga ba commentaire na bino ba encouragement ebele. Alors cette fois-ci nalingi tozonga moke na ba actualité o nyonso penza elekaki na semaine tolobelaki yango mais de l'autre tozokende na moi ko éclaircir na makambo mosusu pote bande ko bozali kozela biso ebele na sima ya ba actualité oyo. Il est déjà sur ce plateau à qui je dis bonsoir. Bonsoir maman Bibi, bonsoir na balandi nyonso ya ma mission TV. Merci encore ce soir au Tokotani le Soso. Le plus important c'est le Congo gagne avec ou sans nous. Président bandeko bazali kolanda biso bakolinga tango mosusu na mwa molai to pe na mokuse zo défendre na ndenge okozata tango mosusu européen biso point de vue na yo concernant article au totangi bongo na le vrai modérateur o ABC biso procès à le 11 mai l'état de santé de monsieur Kamere impact sur sa présence et Nikolobate ndeko Kamere tout comme akoki kozala to pe akoki kozala te au cas où parce que santé ezali primordial pour la motonos. Effectivement, oyebi moto ali na nzoto pour être hôtel mao samba tozana ba sens ya la vie donc tokuba koki ko forcer yete yango mona kamingi meme na bazuzi bato baza na makambo ya bazuzi omoni ba pesa ka procuration c'est-à-dire na koki koza l'empêcher mais na ndimi ke bibi a représentant ngai lokola avocat na ngai omoni likambo pesi mubulu na assemblée provinciale na dossier ba mukeba ezandengeli tango bureau esangani madame Kate ba avocat ba tuniete apesi bango ndingisa te bango ba kei na kombo na ba décider donc de Kamere ce qui a mikote que santé na ye et ali vraiment ko tongisa ye qui toujours faire représenter mais na banza que c'est très important ye moko azala alors côté oyebi biso tango toza bana mike je me souviens un jour tokendaki kosakana alors papa ebisa papa pegisaki biso tozonga na ndako après 18h te sikosi ozongi 18h au talibu papa fandi na porta lopango mbaramongo fièvre mati fièvre mati excuse me toi na consonsotira wa ndenge nini ba malade mosusu ezali aussi dina ba réalité belé mutozo tala caméra ekozala makambo kozala bongo na kobandela wapi makambo ngo pe ba nini wana moni ata na ko partager ngote soki ezala monter tala na Côte d'Ivoire pona makambo musolo biki Guillaume Soro ba bambi 20 ans ozomona soki ozoka de sake penzanga vraiment teka maman mida boy 20 ans est-ce que penza maman mida kozela ngai sondenge tout ça comme ça ba fièvre ba estomac mais moi je lui souhaite bonne guérison en tout cas yo kankolo ya bikisaka bato abikisa ye a telema na ba avocat na ye a présenter ba moyen ya défense na ye. Pourquoi aujourd'hui tozo constater na ngambo ya bandeko ya UNC bazali ko senga dossier ndeko Vital Kamere za la bongo médiatisé na niveau impossible, c'est-à-dire mokolo wana courant ezala mokolo wana peuple nyonso peza opportunité ya kolanda audience ya ndeko Vital Kamere bazali bongo kosenga penza médiatisation moko ya makasi pona procès wana est-ce ezali pona vérité moko ebombami ekobima le 11 to pezali kaka chambre. Bon, à ce que je sache, ba information nanga la kisaki ngaki bango moko yemoko na ba avocat na ye ba senga ki huis clos. Alors pour oyebi bino boza ba pasisa faut beaucoup makana ba source pour te ba politicien ba désinformer ba désorienter ka binoté. Ils ont demandé le huis clos bango moko nde ba sengi. Alors bazuzi ba monaki eli malamu te fallait bimana polele. Alors pour se rattraper ndi bango ce que ba bongoli ba sali communiquer que bango ndi bazo sengeza la médiatiser. Mais ça n'est pas le problème.
moi, mon souhait, au nom ya Congo en avant, dans lobby, nous voulons voir cette affaire-là médiatisée. Tout celui qui est plongé de loin ou de près, à Tanga Mamokolo. Parce que ce que nous avons huis clos, c'est une occasion pour l'IDPS. Il y a que non. Et ça, tout ça, la binote. Bayimboka, bamona que c'est la justice. Et ça peut intérêt à caméra. Oh, le dossier belé à Panzango Mokoloana, nous voulons que justice, mais c'est que nous c'est l'intox, manipulation, chantage, révélation. Il y a les 11 révélations à Makassi et Kobi. Aussi déjà total c'est quelques points oyo et Kolobama Mokoloana. D'ailleurs, je veux vous dire que au moins une émission de ça la fois passée, au moins François Beya, hein, et on a commis peu na kati, dans le qui était, et puis je vais demander dans des komoko je crois il y a INC à Komelinga na Messenger, après il y a bloqué, donc ça créé compte il y a le sol le kuta, komena sakangai. Oh, dossier wana ozoloba wana ezabita kuira ezabisote na bisina répondre ye na polimano dossier ba ko sambisa kona bitakuira tagi dossier na 57 millions te bitakuira tagi dossier na 26 millions eza bongote alors toza bandeko et tout monga na bundaka même peu pona bolamu na bango bantu kona bazana pasi millions ezotanga masao montoazi yango bango bazi yango te. Donc laissons sur la révélation ezali tout le monde en gros déjà les 11 mais ils ont chantage la plupart ça ba chantage la source nanga ba ebisinga ke ba vérité moko ekobima mokolo wana les 11 tozo zela yango révélation makasi penza ezali nazo ebisa yo ba révélation makambo eza na citation esi yebani kutu soki balingi bakota na ba dossier nyonso en tout cas pour éviter la cause ata ba 40 ans nazo ebisa vérité. Si faut balander la penza ndenge ezali akobeta 40 ans na problème ni ba makambo za ebele je te montrer makambo nyonso train na mbongo bazotanga ye zo train na mbongo bazotanga ye na sekele kambo 15 millions ozomona na tangelo makambo tala kutu ozomona na kotika mwana ya souverain a pris est-ce que les 11 wana kola pese makasi ba pese ba avocat ya bien basamba bakosamba mokolo moko bakosamba ba jour séparé en tout cas tribunal azali na motu penza ya wana zande yo monitena ne jamal bona o michopo soki osala ndenge ni ofiko na hôpital akobi mukanda santé za biente ozomwana bango babanga kalio medi obo bomisaka bakongoli na nzala bayeba kangote ozomwana kolo abatela que mokolo wana ba vérité et bimandenge soki ba sobe vérité biso to lingi to iba ba vérité ma vraie source nanga pena ba biso ba mokolo wana et vous avez pesi mbwa ça ba chantage ba dossier essayé banina ba intox na manipulation les dossiers oyo je peux vous dire en bref et vous allez moi mingi essayé bani et na citation ba ke kotika ba lebi likamboya kaka maison préfabriquée de reprendre kuna ba le même cambo ba corruption ba le même cambo belé alors mokola biso tozo zela ke et seulement ce vérité zali pourvu que le Congo gagne. Moi mon souci dans ces combats c'est comme quelqu'un qui me disait vous critiquez est-ce qu'il faut proposer non mais dans un pays où les ressources ya mboka est dilapidées par un groupe d'individus sans foi ni loi il n'y a pas de projet où vous allez évoluer. Nous avons moi Naba jeunes Awa qui sont prêts de se lancer dans l'entrepreneuriat. Dès lors que l'État ne peut même pas être à mesure, il y a Kotia Mbongo, Nde Bamboko Moussou Bazali, Nako formé bilingue et à l'IPASI. Les combats de demain, ça combat Bakobal, comme combat Yamutu. Maman, toi que la YouTube, YouTube, c'est la tête qui a tourné. WhatsApp, c'est une application. Vous savez combien mon toit créé appliqué, combien il gagne par jour. Tout ça, il a kaba méga. Donc, les gens, baké moussika la technologie. Mais chez nous, l'État ne finance même pas la recherche. Alors, vous me demandez à proposer dans un État où il y a un État suicidaire criminel.
batia bango mutema ya kaina. Ils sont bazana mabanga bisika ya mitema. Donc dans un pays comme le nôtre, nous devons nous battre contre ces bourreaux. Bakanga bango, tout ça un pays où tout ça a égalité des chances. C'est-à-dire Togo Kendetik, Bibi Lelo, yo cause de la Ozana ma mission TV. Pourquoi comme la présence de la République faisait la COP? Mais il y a le matériel, il y a tout. Pourquoi tu fais la COP? Père mon Togo, lui n'a pas de matériel. À côté, donc c'est un souvenir que même pourquoi tu viens ici, Bako peut venir dans l'aéroport. Nous sommes au côté de Mukanda, pesa commission, au salaire commission, tout c'est l'argent. Alors qu'ailleurs, quand vous avez un projet, l'État se précipite à te financer. L'État ne peut jamais engager tout le monde, non. Il crée ce qu'on appelle le climat d'affaires, qui permet qu'à 14 ans à ma mission, l'État vient t'appuyer. En réalité, c'est pourquoi on a créé le FPI. C'est pour nous financer, l'État tient la bango kanyaka. Les Libanais na bachino bayaka aw. C'est ça que bapesa ngo bambongo ebele pa na bango na ba banque. Taux de remboursement il y a une année, même je dirais il y a 10 ans. Alors nous disons que kuna kanyaka za tambula mingi ba ko kosaka pe biso muyibi eleki soki otama ba FPI kopianga kanda mo na kasa ba to ba pomoli mbongo mboka talema bumine ne miyibi des voleurs ba ko tonga ka banda kuna makila ya ba congolais ba ko tambula ka ba jeep na makila ba congolais ba ko taka ba boîte au confinement nyoko na bango. Tubalinga bisengo ne bumo efimbi wana otombongo osese zakuna ya FPI ya ona 13 zakuna ba champagne okomela mula kisezaka na 150,000 policiers waleka na balabala bazana covid bakoloka ta mai ezalité batuma be batuzana bango na mboko yo et puis okomona ko ba français. Oh non, il faut parler là les no moyi ya to bi français vous savez na ngana bikuto miko linga ata mto bana kiyaka malingi Congo science sans conscience n'est que ruine des langues. Donc nous avons un problème de moralité politique. Si la justice peut nous aider tozonga na rai na ko betere bango mako ndelo kama na lobby Félix la pesi kama ndise muke la pesi maboko na ngambo wana pourvu que comme na suka malamu. Pour bako bisanga we parler arrangement ezali bako benga ma Martin bako sala boye tout ça bon mekasite bon meko chaka poto et tumbo boko so affaire Tambo Mwamba, Madame Goya la sénatrice, tout en dévouant tout en désavouant la sénatrice Bijou Goya, les femmes du FCC réitèrent leur soutien à Tambo Mwamba. Tala d'abord montage. Tala montage ya batoyo. Ya wata mungu na liweza na ba montage na njimi. Ba yena mbasi oyo ba zui signature. Ba engagé une dame Marie-Ange Mushibekwa. Alors bien nazana binote mama bocha makambo na binote. Nazo soutenir Kabila na bakamu ngana sate bango bazoka batamuntu bachie ye na nko o batu tenzana batu bakuiba na mutuka cardinal lobi o mutuka na ngai et puis nemi atelemi azolo be tala makambo na likamboyo basali montage na bango nde ba mesana bakamate arrange mushibe ko batie na kati. Mais Yemoko Janini Mabunda, avant que président assemblée, Azalaka chargé, il y a la violence faite à la femme, même à Kamboué, na badro ya basi, à consoliter. Au mona, Pepe Tambo Mwamba, il y a ça. Pour ça, le mot, au moins, il y a c'est pas mon trésor bien na mboga ntoka. Pepe moyen. Alors, le vrai problème c'est que répondre à la question.
Ce que tu as bango tambour moso moto ya fait c'est tourner mutuna. Pourquoi ba répondre kana mituna batuna ka bango te? Qu'est-ce que ces femmes veulent faire retirer? Et puis maman, n'a quelque chose. L'argent qu'on demande, hein, moi si on a en réalité maman bijou, hein, Goya a commis Mukanda, ce n'est pas pour nous dire il y a bijou n'entend, c'est notre argent. Et quand il y a des femmes manipulées comme ça, au bas côté bango batelemi, et outils à compte de secrétaire, mais le tour à tour, et comme le que les paye, mais courage madame Mouchabé quoi zui quand même pour na kolobate ngai kombo nanga bo effacer na tikali kocha signature nanga na makambo. C'est le même courage qu'avait Everest Bochal. C'est le même courage. Le bité, tout ça se fait cesser, hein, mais au moins tu as la monde d'envoyer honnêteté. Tu y es mal sur le montage, hein, mais nangambo yo te bo misa kombo nangai. Batoyo Lukuta, ils utilisent les mensonges comme mode de gestion. Yabango, Mamoussoube ça 10 vrais zaga bonjour. Les restes, mon t'en fait cesser ce soleil naïe, Keba. Na quoi bisayo. Yabango vérité zaga bonjour. Les restes, montage na montage. Heureusement que Mouchibé quoi télé sibiso qui était bogeba na batoyo, bali bato mabe. Alors, ko landisa mana makambo oyo, madame Goya, ndenge tolobela ki dernièrement, a voulu bongo ko saisir justice, na yo ki ezali bongo na convocation, il y a plainte pardon, il y a madame Goya, il y a mobali nae pe longo na bana. Na encourager mais bien qu'il quoi aboutir mais au moins pour l'histoire de retenir que non président et à Sénat même la justice pour à rappel dossier monsieur na Belgique oui bien côté avion oui ba beta masasi à cela communiquer mais ce qui déjà monte ba ko boma bato ya solo avec légèreté bon ya monte na tena pona yete ngana pesi mama wana makasi akomati na suka aussi na kusenga pe ba mama tozala pe na ba caractère ya malamu zomona ça te to comme ba Afrique ce que ça peut ya solo faut peut trouver pe authenticité nango hein zomona te yemo mama Goya lobaki ya bengi sakaye pona makambo ya champagne mais benga yango na émission na landa ka benga ki yango ba débat ya ka niveau ya kokota na katité parce que ezali alors sur le l'émission songa pour ngana landa kité sur ba mela ki champagne wa te bengi sakaye ba mela na ndako ya mama Goya te po déjà ntango mambe pe benga payer et pas na ye moko ngana ba te via seka kanenga wana amne photo moko zana réseau sonde azo seka de sourire et ba bi wana zana na kamitatu ndeko moko honorable bengi ngalo mama bibi wana eza photo ya madame la sénatrice Kamitatu mwana Olivier Kamitatu tu le mananga boy po président tozo continuer na ba mama Olivier Kamitatu moko wana mwana na bezubine na ye kolo sunga bana na yo na yeba kite papa la bate la bana na ye misanga te nakamo ko sona lobby sona lone ngina loba te ko panzana. Donc le troisième point na biso d'actualité awa nde balobi esika ba problème evandi penza mikolo nyonso ba congolais ebele bazali ko lobela likambo balobi mama bibi tika biso makambo wana tolingi koyoka yango te biso tolingi ka réveil patriotique sextape cybercriminalité nde babengi yango awa na titre oyo l'évêque Mukuna évente le bois je ne sais à éventrer qui bois côté nini mais bon tout ça quand même l'actualité yandeko évêque Mukuna na makambo oyo ya pasi tutaki bongo kokomela ye tozalaki na yo mokolo ya lobi tosalaki bongo analyse moke à propos na yango lelo nalingi natuna question moko
pona yoki pe ndeko mukuna koloba ozali ko sentir que ndeko mukuna azali quand même muki abattu mais ndenge tozali kotalela nani penza alingi kokweyisa motu ya mukuna. Bon, je ne sais pas koloba li moto oyebi na oya se atonga litata ya mabota ana bana ba mikolo ezala lokuta ezala solo. Mais quand vous voyez tes enfants, bakoko na yo, oh, regardez Pépé, tout ça, et puis même tu vas saluer montage wana, bah ebi que ça doit toucher les morales. Na bisa que monsieur tout ça là que lobi que ba to basala ka biloko wana objectif na bango za la se moko. Ba longole na etumba ko sana yango. Kanga makambo nde ba to ba efraka. Soit ba tu as fait cesser, bazala mode de paradis na bango. Bakoluka yo so bazwi yo te akangi yo tindo na boloko ndenge basalaki na bakotino Fernando kuna bakoluka par quel moyen comment bakosilana na yo soki barate yo kuna bako organiser ba enlèvement na assassinat. C'est que nous avons vu avec Floribert Chebeya. Soki barate yo cause la sikoyo ba montage. Il faut kanga comment opérer. C'est que nous avons vécu avec Dieu Mindongala. Ça c'est le fait cessé. Mais président parce que le beni na comment que peut-être on va continuer l'idée na yo parce que autant qui peut combo ya ndeko Dieu Mindongala. Ce qui te donne de la moi va histoire en gros ndenge ezalaka. Bandeko ya FCC. Ce qui réellement est vrai. Topé bandeko ya FCC si réellement bazali na kati ya montage est-ce que baroko déplacer yo penza na motuka na yo na commande te ko koma na esika na o bakoki ko piéger lo pour na montage mama na ko ebisa yo bango attendre to ko fanda boy yo monité Floribert Chebeya ba tie ba préservatif na poche oui bango te Chebeya ba kuti na préservatif yango mo ko biata atokinde ko subo zo me atana ndamona mo ko bank bato yo ko chilangelo ko watenza donc ba ko mi suffit to ko mi banga banga sultana zana ndeko mo ko ya pesinga mbuto mbulo bonjour président bonjour président me tete président nanga ko na no wane lo ya bato yo non même na ba chambre même na ba douche na biso photo kemba. Pour préparer tonton Mogobo et tout ça. C'est pourquoi il tombe. Oyo, tu vas togo bunda yango, tout ça la moi maïele. Donc, mes mamans, dans ces combats, il y a l'homme orchestre qui s'appelle Monsieur Jean-Marie Kassamba. Pour la nini kombo ya ndeko Jean-Marie Kassamba ezali kozonga na landi ndeko mukuna na etando eke kombo ya ndeko Jean-Marie Kassamba ezali kozonga bandeko nyonso bazali kotikaka ba commentaire kombo ya ndeko Jean-Marie Kassamba ezali kozonga pour na nini pour na yoki pe ba kombo etanga mi ebele. Alors pourquoi comment les zonga d'abord na tukotalisa lobby monsieur Tosalaki nayo c'est lui qui a monté le premier image oyo atalisa kibiso ndeko kamere na kiti alala boy akondi etango alakisi image wana monte baye nango baye ko sala émission débat contradictoire en dehors ya ko monter image ya mibale aye ko lobalika mbu ya mbongo o ya kosi kindeko boshab amemela mukuna makambo mibale dans l'espace il y a moi quelques temps moi tamoke tango asilisi baye ko sala débat contradictoire au monaki acharnement ya zalaki na yango mais pourquoi kaka yefo bima mukuna alobi bakolandela likambo ya 5 chantiers o babimisela ki mbongo ebele pas moins de 15 milliards l'eau électricité
emploi na santé. 5 chantiers. Jean-Marie Kassamba azalaki coordonnateur. Il y a visibilité. Il y a misalawana. Kabila bazwaka ye en otage. Yango monaki na ye moko lobaki azoloka 15 personnes. Talaka na campagne ya Shadari ande balie mbongo. Balie mbongo mais basalite. Et réunion qui ndaki kosama na Lubumbashi. Évaluation wana. Ba inyo de évaluer nani aliaki mbongo ina bango asalaka likambute. Et comme preuve, au monique yé a commis koluka maintenant à se racheter confiance pour commis ko bois qui ça y est kona. Président le flou télé 50 c'est là donc de pour pourquoi mon toali plaque tourna makambo azanani. Côté à télé 50 azalaka DG yemoko baye batiela yé mwana mama moko azawana kombo de kimingai yé wana muntu komi ko gérer télé 50. Alors il veut maintenant se racheter na kotali sakabila keno ngai na kosa la yobaku naza expert na makambo communication makambo ba image j'appelle le faire. Première image asali ya caméra. Deuxième montage ou la tangi boucha. Mais ce rotoli ya caméra ça qui est mon objectif mini. Est-ce que tu es pour nous qui sait que tout son de caméra ce n'est pas d'abord respect. Ah, aux hommes dans les qui de caméra santé na ezali ko causer problème. Non madame, dans le même INPC on ne parle pas de santé des caméras impact sur sa présence. Non, mais ici on a souhaité mobile maman mida bonne guérison. Le problème est mais quand au cali kozwa montage, est-ce que c'était caméra? Parce que même il y a INC, bah alors, quand vous faites d'abord ça, pourquoi? Aux professionnels et les médias. Et ça, compassion, compassion, il faut monter ma image. Maintenant, c'est ce qu'on dit qu'il y a un montage. Il y a d'autres façons de le faire en tant que professionnel et les médias. Même l'INPC va entendre ailleurs. Bah, c'est excuse publique. Non, non, ça l'est pas. Ah, tu comprends? Donc, l'homme orchestre na makambo, quand même. Hein? Non, non, l'homme orchestre, c'est M. Kassamba. Ils veulent parce que na France Kabila comme méfiant na bango nyonso ba kosaye ba yebise makambo et bien alors lui maintenant veut à ça pour ba yebisi ngaike ba kela so mingi alobaka muntu moko ko melinga na frère de vérifier c'est à vérifier il paraît que côté le bako za ba diplôme na ye hein et ba université za la kakonate au moins comme monsieur au Congo les gens pensent que vous parlez français tié muntu bongo tout ça alors nous ne voulons pas ça. Moukou n'a posé ma vraie question pour répondre à Yango. Jekamine et Zawapi. Nana Boma Mose. Mbongo ya Gopas et Kendaka. C'est clair! Comment pour répondre en tant que nani? En tant que citoyen Mokolo Mbongo. Il y a ce qu'on appelle devoir, il y a redevabilité. Congo, c'est la bien privé, il y a mon toté. Mais on est segui l'audit était dans cette assemblée. Mais c'est ça qu'il faut parce que les citoyens, hein, tout Congolais a droit à l'information. C'est pourquoi l'article 64 le dit que non, tout ça a droit à cause l'échec. Na groupe il y a battu, ba boto na biso mboka. Au moins Félix ba biso na mbulungane bango na yango efese seka show ba se bloquer kuna moye ba lo banezate ya bakombo oyo tozui na ba voice na lundi coordonnateur ya éveil patriotique ndeko mukuna azo reconnaître quand même bakombo ndeko atangi lokola ya mobali na ye le dauphin Marie ya maman mami akufa ndeko kanti a reconnaître que ayebaki ye et puis akufa. Et les colobes qui sont tout l'année à Mosindo, ils se retrouvent en sous et qui posent un peu à soi. Mais Ngana que je le ça n'a reconnaître que Mami Kantia ndemoisio ya ye. Bongo soki oyebani na moto. Ndeza boye to yebani na bibi kapinga.
Il veut te maman comme ça quand on a papa ngana yebi. Et puis on est à distraction. Pourquoi vous voulez nous colongo la débat les mener ailleurs? Les problèmes est que non, vous avez tué les Congolais. Ne nous amenez pas cette distraction. Nous ne voulons pas débat wana, ali débat bondoki. Mais il y a d'autres choses différentes, président. Tous allez dans combat ou tous allez kokende éveil patriotique. Oui. Voilà les autres Te faut dans mona, yo za mutabe patriotique. To kende kaka. Président c'est qui singa tellement makasi. Mais ngana lingila tikala wana te parce que bandeko ebele ba benginga, balobi maman bibi, tous allez na combat, il y a éveil patriotique. Nous sommes tous derrière l'évêque Mukuna. Mais faut pas boyer ba kobosa na eloko mon côté, so qui peut ezali na azali redevable na likambo yo maman mami azali ko réclamer, c'est que justice peut ko benda na mokila ezongisi moke sima après to continuer combat to biso to continuer combat. Mais azongi moke pour régler. Nakoyoka yo ye maman mami nakoyoka ponga le makambo na te elle distraction. S'il fallait ba na justice ndenge boko loba, il fallait ba pesa ye caméra aya ko piéger justice yango wana. Non maman, eza distraction, eza ba montage ya fait cesser. Tokota na makambo wana te kasi sika nazoloba soki réellement ezali montage président montage ekomema na motuka na yo te moke te mama nde molobi ke eza na bazuzi ndenge molobi eza na bazuzi yo muntu ko identifier te na otuko ebisa yo nani amemaki caméra na plateau télé 50 ba condicier fais c'est nani ambimisaki mbongo ya Bushab na Renaissance fais c'est bato wana likambu ya ngambu na bango kokota te na kwa biso ya bango vérité za bonjour les restes lukutana montage kokota nzela bato wana te bato mabe tolingi to yeba mbongo go passer maman la vie de Mungu nous intéresse à quoi bongo maman mami pazo kolela lobi ya zana mwana moke ye maman bakombwana mama mimi na yeba kite mama bakombwana keba ba mama mimi balimbisa ngai mama na ngai bolimbisa ningai bakombwana kotangela ngai bakombwana te mama mimi ya bien bazali ba wana te o musu ya gobe bakombwana kenda wapi kana Canada wana batu te mama lukuta la mingi na batu wana et puis ceux qui ont koto ta katolo ki ba pesa ka yo mission ponga de ba sanga ki non il paraît musolomo ko ebimi ba pesa ki ye akinda ko sala musala te mais na kati ya ba pasteur pe batangami na lobby et ali na landi évêque yemo ko lobby na kati wana ba futi même ba pasteur mususu mbongo meto yebite ceux qui ba kombo ba pasteur o batangami a distraction batangami na kati alors lokola yo pe na landa ki na ma mission le kambo muizi mbito zo wapi yebisa ba respecter zo na moya mission muizi mbito soka wapi ba video eza oye moko azana ye au peuple ni na tambuki choluba alinga koyoka mutakala te ce que tu partageaka développement ya Congo ne to partager mitakala mbiri mo kendele koso peuple distraction et kota muko na pose les vrais problèmes mboka na biso bazo biso en otage na babaya nous voulons voir clair longona makambia mitakala bozana ngo wana bongo soki bino moko bozui botie liboso ya peuple te limon la distraction au-delà de tout ozana kati ya conflit te mama na ko isa bande ko na ngai bunzela mitakala peuple alingi mutakala lokola congolais alite bokecho alobi soki okumuni ata so sokola basani aye momoke mokatele nyatale mutakale mona pimi abaso kuna amiche mai na nzoto umuna kalpola azuro sepa msimatal mutakala ya usana ngo na tindelo non c'est et puis tout
vous avez quand même peuple, Bibi, grandeur et la nation, c'est quand on se supporte. Que les forts va supporter les faibles. Amen. Une nation cause à la terre, nazelaka Bible. C'est pourquoi tu se développes à côté. N'a pas exemple moko. Tous en Congo, nous en avons ouest africain. Côté ngana zofanda. Au Congo ouest africain, aye Mali butu butu. Aye bini lingala, aza ni mukanda, aye azobata. Alali mwindu bali bisangai. Comme on a 3 jours, nous avons thermos, nous avons $10, nous café, café, tout le monde pas, bazouillé, dans magasin. Au commun a commis, à terre, a commis patron engagé par Congolais. Bazana solidarité mokoke oyaba mais nous ce qui tous la maudit koko ya muninga c'est quelque chose qu'on attend tout na moi et puis la plupart sur le bateau basala biloko basala rien afandi azaka apakola biloko na elongi azana téléphone Ali alali, pour partager. Non, une nation n'est pas comme ça. Il faut passer à sur le Cambo et ça n'a pas. Ah, Bibi. Comment vous vous sentez dans ça? Non, je regrette que j'appartiens à une nation. Nous avons déjà 5 cœurs prêts à nous détruire nous-mêmes. Nous avons nos faiblesses. Je n'en dis qu'un peu. Nous, on a l'Inzambete. Mais moi, je parle ici, il y a comment il y a mené. Même dans la Bible, il y a Bibi. Qu'il est mon centre. Dieu appela quelqu'un un homme selon mon cœur. Abimina moumi ya muntu pas bon maman bani na ye. Na le but que mukuna akusala bisumuté. Na le mesque pourquoi bozo monter yango na moma ke biso misu na biso tolibito zombongo na biso. To benga mukuna David. Hein? Na kopé cet exemple ngai po na ngai et puis na fandi na butu na ba spécialiste ba image batali singaye ngati sikono ba silisi ke bazo sala ba yebi salingai ke ezali montage na lobi yako ba montage ya caméra ngana zo sela ti sikoyo ba technicien ba binanga mama bibi tikela biso temps ezwa carton photo zwa penza temps mais admettons que ça qui a solo conseil ni au pesa. Je ne peux pas ngana ke ndoko na te na admettons que ça qui a alors na pesa sikoyo conseil na mi pe mais conseil na ko pesa za musali na nzambe na gena admettons pour na rebel bon tena zoki mamutuna d'abord c'est pour ça la repentance parce que biso ba Kristo Bible lobi ata okwei Bible ko musali na nga ko même si mon serviteur tombé Bible lobi 7 fois mbala moko te akoko yeli lo akoyi lobi akoyi ya walobi ngai moko na kotelemisa ye ya yambo amisengela pardon mais le rôle ezala ko montage te ya epende to ebite so ni te ali ngana ko bisa yo makambo fese se kokota te ngane bibato wana na salio kaka plaisir pour na kota wana répondre na mutuna na parce que ndenge basali wana basali 2 camps ezali na bato ba komi déjà ko soutenir pe mama wana yo soki omoni muntu ya solo akote na ngambo wana na kwebiso wa toke fota la ye malamu muntu ya solo okation pour moi si mama ali lukuta yo pe omoni ali ba mango bo ba saisa iteke muzwana ba saisa yo basala yango tokota na role ya batute ali montage to suki awa pona lelo président ba de pebele ba la di biso baso constater penza ke ozali ko bimisa penza makasi nyonso pone o etali éveil patriotique mais ndenge tozali komona combat éveil patriotique ezali ko kene mokete na ndambo ya lamuka mama oyebi ngane bi passe à bitumba moi je peux te montrer regarde ici on a ba cicatrice ngane bina ngana yibade na tigre uzolo kwa mtu ça c'est au monde regarde ici ngani bi passe à bitumba oyo ba tu soko la zone mélamine
champagne na yazo tweeté. Oh non. Moi j'ai failli mourir dans le régime à Kabila Zomono. Degré bakaba betangai na sala 2 jours na mona kate. Nga suri mu mutaga ya ko pesi so makasi poto bonde tumba na lobaka to ça la taille délai. Et pourquoi faut s'engager en fait na la muka pona zo mona ça on dirait ba objectif moko ka. Ngayo tala ke tumba na ngai na pesa kala muka maboko. Soki ezali ya ko bongisa Kongo. Mais pesa ka ngai pasi tango ko sona bango na bango. O katumbi adopi. O bemba adopi. O fa suko ya boende na ko kakate te mesuka ka ngai. Mais ndeko mukuna. Otomona teke kozala paye moko ekobanda ko déstabiliser. Te omoni muku naza na avantage. Na kati ya la muko ozomona ke soki ba bouger tango mosusu makambo bo soki ba monta ki pona ndeko Moïse, ndeko Fayulu akozala wana azolingisa, ndeko Bemba akozala wana, ndeko Mozito akozala wana. Mais pendant que ye azali na motu penza kaka ye moko. Te mukuna ce n'est pas un politique. C'est un éveil. C'est un mouvement ba citoyen. Yango nde ba liberaka mboka. Bango nde basali ke Burkina Faso démocratie et fanda. Je ne vois pas Moukoula devenir président de la République, non non. Mais il peut mener un vent où il y a le peuple a eu liberté, il y a que les gars à jouer un rôle peut-être. Tandis que bon la politique n'a pas calculé les politiciens. Mais tu vas d'abord tes maman. Tata wana, t'as par exemple l'église dans la Kanayango. Ah on a Congo Montoleki à salité. Alina ba talabiyamba. Na moi musolo quand même. Kola pambola zanangwe. Mais ceux qui au moni amitié pour appuyer biso makasi faut toi appuyer ye. Toi appuyer ye. Ngaya fait je n'ai pas un problème. On moni attend le bibi abimi liboso. Oh non, akeko sema mbongo ya pays. Oh bibi na kuzala simana yo. Muntu nyonso ko sala bolamu ya bayimboka, il peut compter sur moi. Donc biloko na mina fait c'est wana oh na ndeba muntaka yango boko distraire biso. Boba kangami. Boba kangami fo boye bango. Muntu mi arma tunguli fo asamba. Muntu ya boma Floribert Chebeya il faut asamba. Muntu ya boma Rossi il faut asamba. Ndeko ebele balobaka boye lelo. Bako samba. Libale o ya fait c'est cash. Yango na yebisi yango na ya Rossi bazali kuna bazali kotanga te mwasi ya Rossi azali kolela butu lokola moi moto ko sunga ye azali. Donc ngana koloba mama ndeko mukuna na pesio makasi na ngai continue tumbo ezala kaka boye. Tumba oyo na biso ki mokolo wana tango basala ka biso mabende matisa ka biso sukoyo courage ko bonde tumba te na suka biso to bunda ki to baka pasi na yango to ka pasi na yango na kanyi biso ki mokolo na émission eleka kike mokolo to sola kana Rossi to ko sala plan wana ba marche sur le Césari oh to ko na lemba oh to ke ende boto na commune ba commune bango bazaleli oh biso to ko sala boy ngana kenda na Saint-Pierre to bima na bala toujours kende boye na mona ka quelques minutes ba bengi ngao na ba sanga photo moko ba minyo akufi nzoto selinga mali bangi moko na lobi me koko zelanga mbele na kufi après to itokoma na baron point ngaba to koti ma misu bimingai na tali mwasi la donc makasi na biteto mona kotika te soki ndeko ya piebo moyina ye pona mboka fona ko bana etumba oyo donc ba ko niseke ba ko sala mukuna pona ko bangisa ye mukuna peut passer certains individus tabu to bandu monde mukuna sala kate qui pouvait s'attendre à côté na un jour et comme bitumba ya nzambe kula ko telemisa ka batu. Même les gens qui prétendent nous tuer, nous arrêter, qui croient à motiga la terre, Zambé à côté la passe. Oh mboka ni Zambé tondan kita. Mboka ya diamant, tout ça la réserve ya combattre. Nous avons ce qu'on appelle la tourbière. Pour le réchauffement climatique, tout ça nango ao. Na monde tout ça nango ao. Zomba c'est fleuve Congo. Au peuple a konyoko. Mbongo ango ekenda ka wapi. Nyoso ba botoli biso. Totik boteka ba montage na bino boli ba kangami to bunda etumba
bien de komuke na makasi na ngai to munde tumbo to komanango tena suka. Merci beaucoup, Président Médard Nkankolongo Congo en avant, ensemble avec tous les Congolais, Tokokende Bongo Liboso, c'est le Congo en avant. Alors, Biso, ma mission TV, Peto Zali Kocha Maboko, Poteto Kende Liboso, allo Congo émission à Congolais, allo Congo, To Sangana Kawana, pour Makambo et Talimboka, pour Makambo Mosusute. Donc, ceux qui to Sangani, Nakati allo Congo, ils ont pour l'actualité. Pour na makambo ezali na avancement ya mboka pour na makambo ezali tango mosusu côté les misape mboka alors ba congolais nyonso bino nyonso pe bosangana kawana liboso ya betando na bino pour na objectif moko ya kolanda makambo nini ezali kotia ba barrière na makambo etali mboka tozala ki wana pour na bino pe pour na biso to lobaka tozali liso na bino litoi na bino makolo na bino boyoki bien mokolo ya le 11 wana ndenge journaux etali si biso na titre oyo ya santé ya ndeko Kamere totala nanu ndenge koleka parce que balobi après tout vie nano soki osauve vie osauve bomoi na yo nyonso mpe ekose sauve soki nzambe asungi biso te ndeko Kamere alamuki bongo malamu mokolo ya le 11 wana bokozela information au cas où alamuki malamu te bobanga te justice ekoyeba date nini eko programme ya sikapo te bozela procès wana ngai ya bino bibi kapinga na suki apo na mokolo ya lelo me napesi merci mpe na équipe technique de Rick Lukeba mpe na holding ituka tokutani mokolo ya lobi mpona batuato mosusu merci bye. Ma mission TV, le miroir du monde.